50 euros bakayanga suki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na défaire ango na kanga lisusu na non 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko somba perruque. Na olata ba perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc so otinga 40 euros, perruque est combien yo. Un instant comme ça bomona transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on fait la ke va fumé. Voilà, la sablure na zola taper. Pour le roi basonga ezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la sablure. Ben voilà, au moins c'est plus que du pétrin. Bon. Voilà. Oyo, comme vous et toko, et là, 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, mon yango. Donc, ici, quand il y a 40 euros, et quoi, il y a la poste. Et comme le pan. Donc, la péri coûte 30 euros. Plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il y a 40. Voilà, si manango yango. Donc, il y a normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. Pour la bateau, la péri. Donc, voilà, vous commandez. Les péri vont à 30 euros. 10 euros, ils ont livraison partout ici au Fanlac. Au Fanlac, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux huit perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Dans la question, cheveux à 50 euros. Ou il fait un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout, Suki, exact. Tout bon, ma perruque. Oh, il y a toko, il bosso, na sima rasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux allez. Modèle Oyango. Les bosso, maboko, na sima, ils rasta. Donc voilà. Retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui marron, ou ils ont marron, couleur marron. Donc si vous allez bien, bon, ils ont mon que couleur ils ont marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros à livraison, ça 40 euros. Avec 40 euros, Perico et comme million d'andako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, vous soupez, mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros à livraison partout dans le monde ici, les alliés, Perico et comme million. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, mon pépé, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne. L'histoire du jour est, au talent de sacrifier Batou na Luanda. Baboumi Batou. 3 na moi makasi. So vous avez besoin vidéo comme il na WhatsApp na Tindela. Na YouTube, moi, ko tchama kili zata yango bomoniki na salinini na bombi. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné quand on était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède, Kokupuna Babone, tout y a Dikina TV, partout dans le monde ici, Kabozali. Je dis bienvenue dans un nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de rien. On parle de tout sauf rien. Sans oublier, le sponsor officiel, il y a Dikina TV, héros dans l'ombre, papa, maman, il y a Fondation Dikina, dollar, pound, euro, et le pam, bon, coin de franc congolais, c'est du lèche tombé. Yo soutien kanga, spirituellement, physiquement, tika tenzambe nanga apambola. Satan a changé G. Satana a changé G. Tinde bomoni Patrick. Mwana mobalo akofina Lubumbashi. Ye moko esprit de mort il a ti ekoja ke koluka bitumba. Et pas ya mbanda esali ke bomaye. Bande kona moi makasi na moi ya Luanda précise ma na Kalemba Doge. Bana Luanda bayebi. Bana Ngola bayebi. Bakino ba Brazzaville po batambola bayebi ville oyo ya Kalemba Doge. Komino ya Kalemba Doge. Bandeko na moi makasi. Na moi makasi muta sécurité. O bango babengaka sécurance. Bato ba surveillaka ba magasin. Bato ba kengela ba entrepôt ya minene wana o bomona ka bango afanya lati na teni asali nini azana mwa munduki na maboko. Guarda o babengaka na munoko na bango. Guarda moko gentil. Guarda moko bandeko na ngai awumeli na musala ba mamo nyoso to batekaka na pembeni wana bayebi tata wana bayebi mwana mobali wana. Bato bayaka kosomba biloko na boutique wana bayebi guarda wana. Bayebi moto ya sécurité asalaka mwa musala na ye opese mwa sans kwanza abombelo biloko no bien boyebi kaka ndenge zalaka. Satan a changé G. Sacrifice ya bonani. Sacrifice ya suka mbula. Et comme soki mutami bomite, bifo ba bomayo. Boye. Bandeko. Mbule beta ki na tongo. Ya mukolo likambo isalimaki. Mbule beti. Bambula ka ya matanga. Neche lingi te boyebi kaka. Ndezala na Luanda air moko. Bandeko nanga. Tout était bien. Balobi te ke mutu soka kufinda komaka malamu mais sana mutu mususu ko tali obike oyo ata lelo bente lobi te akomi boma neti ba bilongi neti anima kwa kala tango zo tala ngo mobike mwana moso eluka makambo
Tango kako monika ndenge mataka crayon. Na ndenga tielaka ba phare na ye tango ozomona makwaka lobi oyo. Luka mambo. Mais guarda wana te. Muta sécurité wana te bandeko na ngai. Batu balali balamuki. Ayepe musala bien. Azoki pe tango solo na ba client. Comme si rien n'était. Oka batu balobaka kake zanga mbula. Bandeko. Muta sécurité wana guarda wana na kalemba doge. Précisément na Luanda. Atelema. Munduki na deje ezalaki chargé. Abandi kotalisa yango. Abeti toyo. Mutu moko alali. Toyo. Yami bala alali. Ya bande kuna moi makasi. Toyo. Mutu misato alali. Tanga moni batu akomi ko ganga. Mata abomi mutu abomi batu. Esali lokwa neti mutu bato bazalaki pembeni. Po ezana ndeko moko ateka ka zenga na. Alobi my grand. Bato bazalaki pembeni ba moni sécurité, c'est comme si tanga sisi ko boma bato mayele zongi. Tanga silisi ko boma bato mayele neti bo moto ezongi. Tanga comprendre dega o ya sali monene ya likambo ya sali bandeko nanga ye moko azui munduki ya mibomi to. Na 20 midi wana na journée wana bandeko na ngai bato 4 nde bakufi. Muta sécurité ye moka bomi bato misato. Garçon moko ya munene penda mbinga bande ko tambola na muninga o senga video akomona ba tambola na muninga ndi tinde lisa sezu moninga lali asimbi moninga zo simbena makila zo lela azo comprendre te likambo e wuti wapi na muntu mususa bande ko kima tango gwaka da komo ko beta masasi tango muta sécurité komo beta masasi bato azo kima donc moi lo yenge désordre kotaki mutu ke tuti. Donc je vous dis bande konanga bonne année oyo. Boya makambo, boya koswana na papa, boya éviter, oya ko memanga mopamba bilobela bana baloba kete maman elle s'est chamaillée avec papa quand papa a pris la voiture. Yaya éviter makambo. Éviter ta na ba commentaire bande konanga bo éviter. Mabulo ba timoli bango moko bazinga na kati. Esuki ka wana te. Tango muta sécurité a mi bomi déjà, ye a mi bomi déjà, a beti masasi a mi bomi na mutu. Alali a koi makila, oibike, mwana mobali moko azui penda kiti. Kiti ali benda bandiko bambe bembe ya nani wana, ya muta sécurité, azo bambe bembe a guarda. Bandeko, mutu sa kufi mazo beta ye. Pourquoi yo moko mi kufi la kiti? Pourquoi ka omi bomi yo moko te fo boma na batu? Boza si ke tata oyo. Salaire yango ya bango ezalaka combien? Alongwe ndaku na ye, aye na musala. Po ya komiboma. Na mawa, na mwasi na bana. Komona ndenge bemba tata na bango, malga bomi batu nde bazo fiakola papa na bango kiti. Na ebembe. Ofandi otalobi non. Nyoso to monaka, izaka visible te. Monde physique ezali, monde spirituel pe ezali. Parce que lelo to soki likambo ekomba, o ba yebi dikina ba ko témoigner. Ndenge wana ezaka na tanga likambo. Ndeka na lobi soko mone elongi anima kwa kolo ebike oyo luka mambo me aguarda wana ti muta kimia ayaka musala na ye azana connaissance na bato na nzinga na bakilio bayaka koteka soki yende mutabomi bato ko ndima te kwa ba Kongo babenga ngo fula ba fuli kaka de totalaka na ba film ba Nigeria mu pepe tamboli tango ekotika na guarda azui molimo ya nini oyo molimo ya président ya Rwanda okombone nani oya makolo milayi oyo azui molimo ya président rwandais mpona kobanda koboma bato ce qui est grave atikaki mwasi na ye na bana ake koluka akozonga me azongi te ye moko akomi ebembe bakomi kobeta ebembe bakomi konéglige ebembe donc bandeko mwa eza te yango na lobi mbulu oyo sacrifice oyo keba na musala keba na ndaku na maloba na bana na maloba na mobali na maloba na mwasi keba na maloba na basheri bomoni la fille wana oyo ya Lubumbashi amemi ngambo yo so mona mobali oyo okanga yo na mobali owanga ni mbala na mbala
olingi na yo te mais ya komaka asindili na yo pourquoi parce que ye pasa mwa mutakwiti aza mobali atembe abebisi vi na yo kindumba na yo moko nzoto na yo moko odeside ke te ngai fona za na mibali si ça t'arrange pas tikanga te ya loba kotika ta kolando bisika nyonso bandeko ezala tata ke oke olinga feneya donc ozomona mutu azosigné dingwe mais azali na makasi bitumba te botala via bato deki botala via bato ndeki depuis likambo ebanda depuis kala na ba mois de février bolingo ebanda ti ayebaki pe sika coach afandaka kaka awa na mois d'octobre awa nda sinya okende kotala coach tina ndako na ye bakende kobunda kuna bokoloba nini ntango komona video oyo oza mpenza sirke tata wana amibomi to eza milimo esika bambongo etambolaka esika bamilie ebimaka oye mpenza na mbongo bike te oye mpenza na boye 20 000 dollars nana besoin kosomba autant de bidons à huile nana besoin kosomba autant de sacs à loso nana besoin kosomba autant de sacs à sucre autant de sacs à farine ekende kota na nini oyo na boutique esika milimo sesenganaka kaka esika bato bazalaki sacrifier ndeko soki otali video oyo obaki te diki na na raison est-ce que tata wana moi makasi oyo ya ngola na Lwanda ba 40 ba 42 degrés si lake na nzoto ayaka musala ayaka akontinyaka koyaka na pasi ba misusu bazopona koyiba kokoloka bato kosala kikuluna mais ya bandaki kopona musala mais le jour là lui-même il était victime si ce n'est pas de sa famille victime esika musala oh il fallait makile tanga muto azalaki molimo faible nde envoûtement koti kati na ye po asala nini asalaka sacrifice kaka esika ngombongo etangamaka esika ya lie ya crime makili tanga bandeko na nga ke bana mokili oyo toyaka na biso toye tomise galerie mais spiritualité élevée faut qu'on comprendre mokili ndenge ezali avant nyonso esalema yaya esalema depuis d'abord c'est pour cela la Bible nous dit en réalité dans l'ombre c'est l'esprit bandeko baboli nalingi bino ya trop so oza na besoin vidéo osengi diki tinda video na otindelo po o comprendre ke te tata wana malgré pauvreté na ye mbala liboso aya musala te afani na musala inane te 2 ans te 3 ans te elobi bato bazoloba ye kutu mutaza na munduki surtout na Lwanda bakoma kokotela bato na bandako na minduki e oleki ata salaire hein bozo teka boye na boutique bayeka balakisi bino alome bayibi bino mbongo recette nyonso mokolo ekei yo muto oza na munduki obiboma po boma bato pourquoi les gens bato mosusu bazo comprendre ke te moto oyo ko akoyi na ye ka victime bandeko na nga qui vivra verra nalingi bino ya trop mokili makambo yango nabiki te naya tosala nini tomeka osolola na bachampion na nga o comprendre yaya soki papa alobi mikolo oyo la logique zaeroise nalingi makambo okende na sport te bato nyonso bakomi kaka endiki toendaki nya yaya mokili oyo tokomi na problème koto Balthazar azobebisela basa mabala moye basala eza te koto kuna ba coach bakomi kobebisela bato makambo moye bokende kosetraîner mpona kogarde taille eza te nyonso to ezopesaka badipetrin bandeko nalingi bino ya trop les gros bisous na bino mokili makambo ebele so oza na posa video koma kaka vraiment na kotindelo video mpo meka kocomprendre makambo naza koloba c'est plus que du pétrin plus que même du pétrin donc c'est un peu ça. Coucou la famille, je vais vous présenter, regardez, les cheveux qui vaut 50 €. 50 € bakayanga soukio. Donc, mois de juin, juillet, août. Dans un basson noir na juin, basson ya jaune, na juillet, basson ya rouge, na août. Donc, il faut na défaire en haut, na kangali sous non 50 € ya tout. Na préféré qu'on soit ma perruque. Na on la perruque qui coûte 30 €. Na poste partout ici que vous allez. Donc, soit tu as 40 €, perruque est combien yo. Un instant comme ça, on a transformation, il y a la championne m'a dit qui n'a donné quand on a qui va foumer. Voilà, la sablon dans la taper. Pour le voir basson gezali, il faut ni makasi. Voilà. On a la savine. Ben voilà. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, kumburango etoko. Et là, 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, donc, il sera sur 40 €. Et quoi, il la poste. Et comme le pan. Donc, la perruque coûte 30 €. Plus 10 € à poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà. Si manango yango. Donc, il y a normal. Et ça, on a valeur, il y a 26 pouces. On a battu la perruque. Donc, voilà. Vous commandez. Les perruques vont à 30 €.
10 euros et la livraison partout ici au Fanac. Au Fanac, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux huiles perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Na la question de nos cheveux à 50 euros. Ou c'est un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Suki, exact. Tout bon, ma canne perruque. Oh, il y a toko, liboso, na sima rasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux Ali. Modèle Oyango. Liboso, Maboko, Nassima, Izarasta. Donc voilà. Retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Pour souci, il y a marron. Oui, il y a marron. Couleur marron. Donc c'est vous bien, bon, mon ils sont mon nana. Ok, couleur, il y a marron. Voilà. Waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros la livraison, et ça 40 euros. Avec 40 euros, perruque, ou comme million nanda. Passez vos commandes. Oh, il y a marron. Vous soufflez, mais il y a couleur. 30 euros. Plus 10 euros la livraison partout dans le monde ici que les perruques et commis. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, mon pépé, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes.